émission Kimbangiste TV. Mbote na bino bisika bozo miebele na Olanda biso na mukula lelo. Nyenge ezali bo mesanu ngana bino tokutanaka chaque semaine na oyo etali message de la semaine. Ndenge ezabo mesanu na lobaka tout le temps. Oyo aza mundimi chaque dimanche amataka na église pona ko sanzola kolo. Yango ezabo mesanu kati na biso ba Kimbangiste lelo le 10 juin. Mataki na église pour nous ensemble dans colo na kati église de to kaki matin après avoir koka matin ya ndenge ezabo misano papa alobani na biso ameka mpe ko solola na biso bandimi o biso to bengi parole na mukola lelo le 10 juin et sande papa solo ki solo kele mutu alesa biso bandimi na kati ya église ya ngwana nde na lobaka tout le temps o biso to landa ka to meka mpe ko landa peto salela ezakaka teto yoka to lekisa meto landa peto salela mai oyo bazote ya biso ya ngwana ngana bino to meka mpe kolanda nini oyo papa solo alesaki biso pona mukula lelo. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Centenaire oye. Centenaire oye. Centenaire oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Na komona tata mwana mpe molimo mosantu totondi nkolo Nzambe mpamba te apesi biso ntango na mpoko ya lelo oyo tozala na bino na masolo apesi biso bokasi oyo esali ete tokutana na esika oyo na yango topesi matondi likolo na matondi epai na ye Nzambe wa biso. Lelo, si on peut le dire, il y a une continuité et en fait il y a le 6 juin. Lelo, il y a le 10, c'est vrai, mais tu as toujours l'ambiance pour la fête, il y a le 6 juin. En 1921, je suis le 6 juin, tu as bien biso banso. Tu as un mikanda, tu as un livre d'histoire, tu as un scène à théâtre, je crois que Motonion so ayebi histoire wana ndenge ezalaki. Ba misusu mpe o bazali na botangi ya mingi bayebi na ndenge ezalaki na ba données na ba aboutissant nango nyonso. Mais na beaucoup c'est malekana na le 6 juin 1921 il faut tirer les sons na yango. Liboso makambo makwea tata Simo Kimbangu na Bonjambe na ye amoni ete makambo mazali koya à prévenir bato banso abina bango boyo oyo amoni ke akolonga ko supporter mikakatano oyo mizali koya te malamu alongwawa alobina bato banso oyo akokoka kolonga kovanda esika oyo trouble ezali te abima akenda musika kobomana me ba oyo bakotika lawa bozala na botosi manso na lobi na bino boyo bakosimba surtout kosalela yango mpo ete mbeba eya te na kokopesa histoire na ba détail te pamba te toyebi histoire wana malamu basalela biso jeteki amipesa devoir ya kolakisa biso ba événement nyonso elekaka na ntango wana azolakisa biso yango malgré que ezalaka na temps mokuse mais au moins tomonaka mpe tokoyeba. Il y a pesi mitindo wana ye papa Simo Kimbangu na le 6 juin wana
bamisusu oyo bamonaki ke bakolonga te bakendeki bamisusu batikalaki wana malgré bazalaki sur te mais na soni balobi soki tokei bakolobaki toza mitema makasi toza mitema mabe batikali lero mbeba ekweyaki na ntango wana basoda bakwei babandi kobeta masasi mais esali ata likambo moko na moto te ata moke te même pota ya moke esalimi te mpona nini nzambe asi alobaki me na motema ya kibomoto na motema ya nkanda ya kibomoto botosi akwesi yango na mabele papa wana akui libangi ezalaki wana abambi soda soda joki à partir de ce moment là bato babandi ozwa masasi na banzoto na bango moko na moko totala leson nini tokoki kotire wana batata batei biso batata bazaki plus explicite le 2 janvier 1992 92 batata bazaki plus explicite mokolo wana papa lobi na biso clairement bolingo mibeko misala nde ekangelo na biso wana abiso ki botosi yango te mpasi na bino ekosilaka kaka te papa Simon Kimbangu alobi en 1921 moto ajongisa te moto afinga te botala be na misu oyo matikali mazali mabino te mema tata nzambe me biso na matoi mangongi na biso na moto makasi na biso tozwi libanga tobambi conséquence toyebaki yango sika mpe tozomona yango banda 92 totelemeli wapi lelo na mawa na bango na bonzambe na bango bayoki biso mawa babi bazali quand même bikelamu na biso tosala oyo ekoki kosala ke récompenser bango na bosenga na bango na maleli na bango ya mokolo na mokolo mabolongo ekoma mwindu likolo na kosenga topesa bango oyo eza na plus de valeur que tout dans le monde na mokili mobimba eloko eleki wana na valeur eza te bonsomi ya molimo balobi na biso tango bozwi yango boyebake c'est conditionné pour nous protéger yango bobatela yango kokoma nango te na destination finale babi condition bolingo mibeko misala oyo bakotosa te bango nde bakokwela ngamo oyo bakotosa bango nde bakokwela na esengo na 1921 bato batosaki te bakoyelaki ngamo biso lelo malamu nde totosa mpo ete ngambo eya epai na biso te mais plutôt esengo nde eya epai na biso tata nzambe abongisi mingi mpona kosepelisa bana baye alobi esika touti eza mosika mais epai tozokende tokomi presque à l'arrivée mais kolio tozui à quelques kilomètres il y a place où tokomi il faut tokoma na destination finale kolio wana tomema yango tokoma nango te kuna na suka mpo yango ebota mbuma nango la fois passée na yebisaka bino awa mokati nzete akoti zamba akweyisi nzete na mabele nzete wana na mokolo wana ekweyaki na mabele ekobota mayebo nzete fo elala na jamba epoli nde mayebo ebimi boyo te tokweyisaki nzete totala efe nango na mikolo misako ya nsima totikela ntango na nzete mpo nzete epola ebotela biso oyo toza koluka toyokani bana ya tata Simon Kimbangu tolala mpongi te omoni esengo oyo namoni awa eza infiniment petit plaisir oyo namoni awa eza infiniment donc eza moke
par rapport à Oyo et Bongisa Melibiso. Na utelo wango sikoyo karate nazo pesa message na bana ya Kisangani na bana ya Katanga nazo pesa mon message bato Lubumbashi na bana ya Kisangani pesa mon message na lobi na bango façon biso tozo monela makambo lelo toyeba ke na molimo esi salamaki kuna mosika oyo zo salama lelo ekoya lobby soko ozali a visiter ozali inspiré te pa ya nkolo makambo wana okomona te okokota yango pe doute. Ah mais papa makambo ni nazo raconter c'est de l'utopie. Oui, na pesa exemple moko na 1962 awa papa zo solola ba musicien yebisi bango un jour viendra na kozwa bino nyonso tomati na avion tokei poto balobi papa komi fou. Est-ce que bakendeki to bakendeki te nani afutaki billet kimagi soye oyo afutaki billet na ye lere bakendaka na poto nani oyo alobaki nake na ambassade nake na affaire étrangère koluka passeport nani babino kaka yo komono eza na liste yo komono eza na liste alekanga bisaka lobi tozokende bakei bakomi kuna oyo afutaki hotel na ye alala nani oyo asombaki repas na ye nani tomati na avion tokei tokomi na Bruxelles tolie tolali ya ofele badwi biso mpe na babus tokei Paris le 1er mai tolali esengo ya ndenge wana tozongi Bruxelles tozwi avion DC-10 mobimba ezongisi biso na Kinshasa ata moto abimisaki un cas na poche na ye aza te lere papa alobaki yango na 62 akosaki yo to alobaki solo. La dimension spirituelle est dans la complexité nango. Soki papa Simo ki manga lobi na fongolo miso. Ndenge papa banaye ko sala. Bazo sakana na zamba na ba camarade na ye. Babi biso toke parce que maman na biso sia bongisa biloko. Papa lobi bozela nano. Bo kende biso nyonso kozonga. Voiture ni na kotambola na mikolo ya. Ça c'était en 1919-20. Alexis bango Pontiac. Les États-Unis nous donnent basali voiture ndenge na décapotable te. Ngia si Alexis bango yango. Est-ce que bato na bakore kondima? Batata wana bakore kondima? Hein? Non, on dirait vous assurez makambo la réponse vous pesa te. Bakore kondima to bakore kondima te. Yo nangai tozali na 3 ans 4 ans oya ko lakisanga yo zulu bangai o voiture na kotambola nango yo zala boy o pesi détail o lakisi yango. Et à cette époque là même président des États-Unis a otambola muto ga ndenge na te pona ni basala ki yango te e ko bimona ba 56 57 mais ye alakisi bango yango. Babi mais tato azo l'exception magie otone akomi fou mais tant que papa joue voiture na bango bombo amona ki on a mis sur na bango babi quoi donc o to mona ka yango azo l'exception mais tato azandenge nini soki nzamba pesi elaka wana ekokokana kaka liloba na nzambe likolo na se bilekani mete yango ekokani ekokweya te. Papa gangi ma centre a gangi kimbangiste oye batuni so lobi oye albi sepeladi to ka gende atindi biso zo sepela parce que moni déjà que oya bongisaki to zo yango na yoki ba jeune bazo yemba eza nzembo animation ba banyango lelo te banda kala to kolonga la victoire est certaine to kolonga. Parce que la cause est juste. Combien de fois papa ganga ngote?
Parce qu'elle dit que la cause est juste, la victoire, elle est certaine. Elle est vraiment certaine. Mais yo bazu victoire va pêcher dans ma boue na yo. Yo dit ah, oh ce bakilo pomba même ça tout tiki yango wana. Les corbeaux, les renards, tu es bien gote. Renard a kosi corbeau. Corbeau a kosi lo comme tu as avec un fromage naïe. Alinga ko lia. Renard a récupéré ngo. Quand on voit qui fromage à l'obagi sur le comme un corbeau, a démarré à qui pambate a yebi que oyo nazaki nango besoin na sina zui. Na ko bondelo na kamuni nsusu. J'ai déjà eu ce que j'ai cherché. A zui mpe akei. Boyote. Biso ba pesi biso ya mutuya. Toye ba ko pesa yango valeur, toye ba ko protéger, surtout ko protéger yango. Bana ya Kinshasa na yoki bolobi miroir de l'église. Tout part d'ici, tout est parti d'ici. Na ba Kongo balobaka tozonga kuna pai bazalaki bakolutu. Tozonga pai bakolutu bazalaki toye bana situation oyo il fallait basala nini pour s'en sortir. Toye kozonga awa. Est-ce que ezali fait des hasards ou bien ezali bolingo ya tata Nzambe? On se pose des questions. Ezali fait de hasard ou bien ezali bolingo ya tata Nzambe? Attends, tozongi awa, to se rappeler na makambo papa lobaki. To se rappeler na makambo papa lobaki. Si tu koya komona quelque part que non, yé mutalingi tozonga awa na base. Je crois que eza sous na tangu te que tozala endormi. Na ba masolo ya pamba tozala endormi, faut tozala éveillé. S'il faut toganga makasi mingongo pasuka pamba te oya motu ya kitoko epesa meli biso et tozala fier nango. Tozala très fier na yango pamba te ezaya biso. Soka pesi biso yango c'est que ça nous appartient. À moins que biso le fromage appartenait au corbeau. Le fromage appartenait au corbeau. Yenem dagi maïl était à lâcher yango. Bisoto dans le corbeau. Qui magisto yé. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Car la cause est juste. Car la cause est juste. Car la cause est juste. Ce qui est au la cause est juste. Ce qui est la cause est juste. L'air batu bayaka ko poser un problème. Papa bazo bundisa biso na tribunal ngabi bozala na côté a raison. Nenge papa yebisaki biso bana nga sobolingi na zala na bino tangu nyonso bozala na côté a raison. Ata mokili mo pesi bino tort, mais ceux qui bozala na côté a raison, nga na ye na matisi raison na bino tort na bango nyonso na mai po. Tozala na côté a raison. La cause elle est juste. On est des vainqueurs. On est des vainqueurs, qu'on reste des vainqueurs. Tozali ba longi, to tikala na kibo longi na biso, to longi etumba. Mais ceux qui longi etumba croiser ma boko. Oyo makambo ennemi na yozo bongisa te. Nano silisi bango nyonso te. Etikali poche moko ya ba ennemi pembeni. Yo croiser ma boko, olali pongi. Ba koya ko beto masasi te. To lala pongi te. To continuer dans le programme de biso ma bondeli, to continuer dans le programme de biso oezola li sabiso pongite, to zala éveillé. Ce n'est pas papa lobi to la pongite bon matin mbeto te non. Okola la pongi moza prudent. Il faut jouer la prudence. De façon que ceux qui ennemis aye, aya moy, aya butu, aye kokuta yo oza pene na mopanga na yo, ozo zela po betaye. To yokani hein? Bana tata Simon Kimbangu oye. Oye. Bana tata Simon Kimbangu oye. Oye. Tozali balongi, malamu nde totika na position wana. Toyokani hein?
tika tata Nzambe Nkolo Messia tata Molimo Mosantu bapesa biso oyo mazangi mpo ete toyeba ko confirmer elonga na biso tokomisa pe kilo bapesi biso à destination finale suka na biso wana na nkombo na tata mwana mpe Molimo Mosantu amen. Touti kolanda mai oyo papa soloki solokele auti kolesa biso na mokolo lelo ndenge na lobaki ke oyo bazote ya biso ezala vraiment kitoko to meka mpe kosalela ngo po tokozwa ngo lifuti na mokolo suka nde na yebisa bino tout le temps ba suggestion na bino numéro eza na affiché ba suggestion na bino ba proposition na bino ba remarque na bino nyonso toza nango posta en plus vous abonner na chaîne na biso ezala vraiment bénéfique entre ngai na bino. Merci na papa Jean Neto, mon conseiller principal, hein, nous sommes en Belgique, papa Jean Neto. Merci na ba conseiller na yo continuer bongo vraiment eza vraiment et c'est belé place yozo mon erreur ezali tozana pour na corriger équipe technique mobile pe merci na bino hein na le pro Bob Diba mobile maman Mireille vraiment merci na initiative bino nyoso ba merci belé ba encouragement na bino nyoso o bozo sala la pena o bozo linga pona biso tozana toujours pona bino pona lelo to suki wana tokuta ingana bino na mokolo oyo ekoya.